kimia na kolo Yesu Masia na ekopesa nzambe merci pour na santé, pour na guérison na ndenge apesi mosusu makasi pour l'opération il est très bien na pesi nzambe merci apambola vie na bino bato bosolanda ngai merci pour na bapui na bino bo continuer simple apuye ndeko na bino mwasi tozo continuer kaka na masolo po espace ya YouTube eza moke yango nazosala yango bandambo ndambo mwana mwasi moko abengenga na telefone au prophète naza na besoin ya kosoa na yo na bando koyeba ete yo nani après ya korapelenga na ye koyeba soki eza nani donc naza na ndeko moko ti Canada aza na besoin bokutana nga na siya mema ye na ndako na nga lere ye komeme na ndako na nga après ndabandi koprophétisele nayebisi eke non bamakambo nyonso bandeki kose passe ndeko wana falaki akende na Afrique du Sud azalaki amarkaki déjà na prophète moko na Afrique du Sud prophète wana avokutana na ye fo futa mbongo wana asengaka mbongo ebele po kutana na ye fo marke soko marke te okutana na ye te siko makambo nyonso oyo alingaki akende oyoka na Afrique du Sud ngai nalobelaki yango mamoko ayebisi fi oyo amemaki mwana mwasi nga nayebi ye te mpe nayebisi oyo makambo oyo bandeki kose passe epa na nga te me ayebisi nga makambo nyonso oyo ngai nazalaki nango besoin makambo ngai bandeki kokende Afrique du Sud yango nyonso yayebisi nga mwana akende susu pa prophète wana eza te ayebisi nga mama nazosunga yo nazopesa yo mbongo oyo na ngai nakende kopesa prophète nga bino ngai nasengaka bato mbongo tabi non po soki prophète azotya prix po bato bakende kokutana na ye mais nzambe asali kaka pa na yo même makambo ngai bandeki kokende me yo osakoleli ngango alors nga nakotika ndenge wana te il faut napesa quelque chose akaboli la moitié mbongo oyo nga apesa prophète wana apamboli nzambe mpona orientation ndenge nayebisaki ye alors nasungaki na baprière baproblème na ye nzambe apesaki ye solution après eyo kosala nakokutana na fille moko boye tokutana ne na taxi aye kotala nga comme fayaki na changer ndako nabengi ye akinotikanga toluka ménisier tondi kotambola tonzotambola tokutani na accident voiture na moto ebetami la voiture na moto ebetami garçon ya moto akoyi alors asaki baréaction akangami la akangami bato nyonso bayebaki kaka garçon wana akufi alors ngai molimo oyebisi nga kende obondelela ndeko wana lere nakomi bato bayebisi nga no moyo simba ye eza te ana ngola soki moto asala accident moyen kosimba eza te nga bino ata nasimbi te me nzambe nguya na ye kosimba ye nazaka na besoin na bondela alors ezalaki très compliqué motu moko andimaki te na bondela après nakomobondela garçon wana aye asanzi makila lere asanzi makila après akangami lisusu ngai mpona ngai akufi natie maboko na mutu akufi ngai nzambe ebisinga longwa na distraction sambela mpona ye nabandi kosambela garçon wana alamuki lere alamuki bato nyonso bagangi nzambe aza puissant alors ngai ekosalaki naye kolonga esika wana nzoka nde motu wana oyo atuzaki garçon wana akendaki banke lere azongi aye akuti ngai te bato baye koyebisa ngai après mikolo ser motu wana oyo osungaki ye na prière oyo atutaki moto akufaki abande koluka yo alingaki apesa offrande ngabi akende kokumisa nzambe mpo nzambe motu apesaki ngai makasi wana apesaki nga mayele wana ya kobondela mpo motu wana abika akende ozongisa matonzi epa nzambe yango wana naye kopesa nzambe merci mosusu na kocontinue semaine oyo tokobanda napesi manu futi mbote ebele napesi dams chulei mbote ebele bato nyonso oyo bazosoutenir nga napesi DJ Remix napesi vie gogo mbote napesi grand cameraman na bibi mbote napesi Feli napesi yoyo napesi bato nyonso bambote alors nakumisi nzambe mpona suite ya mbala nsima napesi nzambe merci mpona vie ya bato nyonso amen.